Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la mise en location. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na bino sengo mingi ya ko présenter bino salle de fête oyo tozoteka na ba maison commerciale na Prince bisos tozomona eza na Macadam. Donc avant nyonso tolobaka toujours toke na ntomo na boulevard et bon tozonga awa toza na boulevard Lumumba oyo balobaka boulevard Lumumba à 10 minutes ya aéroport international de Njili. Toza na entrée à Prince Siforco. Donc le pan au total eza à 2 ou 3 minutes à boulevard Lumumba. Donc eza musikate omoni ba transco ezokota Siforco eza nzela oyo ba transco ekendara place siège ba transco ezalara donc place bagenda ko bomba ba transco elalaka et on va le bara entrée Siforco. Donc on a quartier Mwanda, eza emplacement moko ya bien, tomoni eza na Macadam. Donc a to lakisi entrée, wala sko tozo kota déjà, tozo lukato kota. Donc comme toza na mutuka, tozo mata na mutuka to kota, comme ça to se retrouver place lupango ezali. Awa tozo ngi lisusu place to anosaki parcelle na biso esika ezali. Donc lupango to lobaki to ekotala eza salle de fête. Et puis na ba maison commerciale. Donc wana na ebike batunyo sonde bazomona boyi bazomituna na uti koloba déjà que awa toza na Changu na commune ya Masina Siforco. Donc na commune ya Masina na Siforco o tozomona liboso na biso awa eza des maisons commerciales. Donc le pango eza musikate na boulevard Lumumba. Donc o eza des maisons commerciales. Et puis salle de fête na ndenga kati azwa seti likolo. Normalement ba maison commerciale o ezaki misatu mais maison commerciale moko suka o bomo na pembe ba bloka ki yango parce que ba komisa yango bureau ya salle de fête. Donc eza bureau ya salle de fête. Salle de fête eza occupé batu baluaka yango eza occupé. Donc wana to loba mingi te to lobika eza occupé. Batu nyonso ba comprendre na des maison commerciale eza wana donc onyos bozomona eza Macadam a tozongi lisusu liboso ya maison na oya suka tolobi eza bureau oyo eza des maisons commerciales et puis o tozolakisa continuité ya Macadam ndenge kendeli a tokoti na kati tomona nalobaki lupango ou soit salle de fête na biso eza 14 mètres sur 20. 14 mètres sur 20, déjà bien construit, bien déjà tolé, dans charpente maramutu, eza kitoko nde tozo talaboye, les temps tozo talaboye, to repère ça mon explication miki, le pango eza 14 mètres sur 20, oyo babandi yango $100,000 à discuter.
Donc prix na yango babandi yango $100,000 à discuter. Dans le bien $100,000 à discuter. Et ça salle de fête, et un bâtiment, et puis et ça na macadam. Dans location nango, et ça pesa biso une affaire, il y a 600 ou $700 40 ezabo. Donc auto monde ba kitable oyo, et ça église oyo ba louara awa. Bozo mona ke tozo za cherté parce que combo baramutu eza na cher. Donc tozo cherté pour éviter publicité ou soit interprétation, mauvaise interprétation na bandenge mususu. Mais le pangu eza $100,000 à discuter. Na commune ya Masina, Prince Siforko. Donc wana totali na se to matape sko likolo to zape moi idée parce que to ça ma amnos kana ba idée automatique sko likolo bon ba pièce oignon so ba sala yango ba bureau quelque chose comme ça awa to jina ndenge ya likolo ba photo ezali nous sommes intéressés ko benga biso to roye bandenga ko solo la routine photo sala boe vidéo maramboto eza kitoko ba document maramnyo ezali propriétaire yemoko azoteka lupango na ye. Donc $100,000 à discuter. Toza na macadam, toza na salle de fête, onyos akozala intéressé kaka ndenge to salaka. Benga biso au bénéficier na accompagnement exclusif ya clientèle. Donc to robandana na visite tokei négociation donc on a étape nyonso oyo yo okozala na yango société eza wana pona ko accompagner. Merci beaucoup, bonne chance à tout le monde, bye.